azwa kaka 500 mètres carrés bapesi. Mais nandimité na famille et Etienne Tshisekedi oyo bakendaki kotala bandimaki bakende kunda président likolo ya babibembe mosusu nandimi te. Yango wana fo koluka kotala yango nanu namoni yango te nakoki koloba te. Parce que hôtel de ville emetisi biso na makambo lukuta mingi. Balobaki ndeko na ngai, camarade na ngai, moninga na ngai, yaya na ngai, Sungu Wemba dio, papa Wemba. Balobaki ke bakopesa ye 1 hectare moko pembeni wana. Bapesa ye. Président ya rassemblement. Apesi kombo ya président ya comité de suivi na atindi mukanda testament oyo président Etienne Tshisekedi asalaki na kombo ya premier ministre ekokota na kanti lelo basango bazwi yango lelo lobi basango bakomemela Kabila nommé avant les 11 soki ya solo pe bembeko ya avant les 11 premier ministre akobima te. Ngai na monaki vice premier ministre ministre ya intérieur oyo azali chargé na makambo wana na tuni na lobi pona nini président Etienne Tshisekedi te bokolukela ye espace moko na limité wana babisika eza ebele baluka bakunda ye wana de façon ekoma mpe musée bato balekanaka wana abi nango tokosala cimetière na ville te. Laurent Désiré Kabila bakunda ye wapi? Bakunda Laurent Désiré Kabila na Gombe te? Mausolée eza wana te? Ya bongo papa bongo oya Tshisekedi nde eza ngambo. Président ya rassemblement Félix Tshisekedi Kilombo alobaki que le président Etienne Tshisekedi ne s'appartenait pas. Combattant moko ya UDPS alobaki habitant bandeko na biso bakokufa tosala jamais programme matanga. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée il y a Congolais P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plats TV et ça possible ça va client la bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock vous avez ébélé, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour y consommer des couleurs à Sepela TV. Ma maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Ma film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Papa, tout cas, si binopé, tout télébino, ma chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, pour Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la militer, beaucoup ça peut militer, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.
Et voilà, bienvenue sur la RD Congo Info. Tout le monde est d'accord avec votre MBCFT Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise. Alors, les locaux de Messana Kopé Sabino information, tout le bas qui toujours derrière l'actualité pour la CP Sabino Baibofani Nanda pour la Kotala information makamni les autres cas sur Mokanabino République démocratique du Congo. Alors, Gradi Mouya Ibenge de la presse congolaise, les lots Akiti, Bozom on a déjà un pêcheur. Tozawana pour la Kobeta Lisolo, Namon Amboka Jean-Claude Vwemba, au Azali Bongo honorable national Namboka Nabiso. République démocratique du Congo. Alors toye awa tobeta na lisolo na ye muketo bandenge nini makambo eza kotambola na mboka Congo masolo ya le 11 mars ekoleka ndenge nini pona enterrement ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Est-ce que bakokunda ye na cimetière ya Gombe? Est-ce que place wana vraiment azo mérité yango? Alors toye kobeta lisolo na mwana mboka bokolanda bino moko ndenge nini makambo ekoleka ngana bino tokutani na kati tobeta lisolo rince muya na sima caméra mame milinze mba na Londres Glody Kuma sese nzambe ya Norvège Kabaka Bangu Chikuna les champions na pesi bino nyonso bambote ngana Rasimu ya toko tana na kati Donat Kachuva et bongo to se retrouver après. Et j'ai dit déjà bonjour à mon invité. Bonjour Grady, bonjour à tous les combattants, à tous les résistants, à toute la diaspora, aux Congolaises et aux Congolais, au Bakoyoka Biso, au Vanamalamu, na Babisimbi, na Bankulu, na Bato Nyonso ya Bino, Fumukimbangu, au Bogolanda Biso. Merci beaucoup, honorable. Alors, honorable, Lelo Ezali déjà un mois, 2 jours, Banda Papa Etienne Tshisekedi Atiki Biso. Tout le monde qui est à Paris, na interview na RD Congo Info, wanozo kende wapi ko assister na meso eleka ki bongo na Bruxelles. Alors, ti Lelo corps ya Papa Etienne Tshisekedi ezoko mana Kinshasa te. Honorable, qu'est-ce qui ne va pas? Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali kisimbi. Bazali bato bayaka na mokili. Tant que siècle moko azaye moko. Donc avant bakamata bakende kokunda ye, il faut bamakambo nyonso elekana bien pour apema pe na kinya. Parce que tata wana Etienne Tshisekedi akufi na 84 ans. Akende vacances na bana na été. Akende vacances na bakoko na été. Akende vacances na bakokolo na été. Pour na nini pour la likambo ya Congo. Banda 1958 a banda a kota na politique tilelo. Donc, bopemi na ifeza la bopemi ya solo. Ba setro ya biso ya bantu ba yambaye fumu yezu pe ayambaye. Ya ngono zomona makambo ezali parce que il faut tolo ba solo. Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, icône héros national, azalaki susu ya famille na yete. Azali ya biso peuple congolais. Gradi bisika yozali. Bisika César kwazali. Bisika maître petit CG à MPC Raeli, ana ndambu ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc famille ne ko baka te to décider to kunda esika boye batubake. Yango na il faut eza la famille, eza la parti, eza la biso ba congolais. To ndima bisika to kochaye. Yango no zomona moi banini ya eli. Jean-Claude Vwemba loba yango depuis que lokola tozangi esika otoko ke ndukundaka batu na biso. En face, il y a Palais du Peuple. Nassima, il y a tribune, il y a triomphal. Au mon espace, moi, il y a hein? Alors, espace, on a un panthéon, na biso, ou bisika, tu vas mort, na biso. Na bamboka, nyo sur le monde. Bazan esika, o bato, basale la rabango ya makasi, bagenokunda rabango wana. Yango no moni pour na biso fo basala yango wana de façon que ezala Lumumba ta nzoto ne monana te mais bako tila ye moi pano na ye moko wana ici jui Patrice Emery Lumumba azala boye muta kasavubu pour na biso ba ne Congo pour na biso ba nkazi et ozala difficile ba longola na singa makuna ba ya kokunda yao toko tila ye peuple Maréchal Mobutu soka zongi toko tia ye wana. Donc je crois que yango le moni moi ba makambo eza bongo to luka to sangisa. Mais faut que yeba peke na ba tribu mususu. Il y a pas pays africain et bien meke na 3 mois. Félix Houphouët-Boigny tanga kufaki. Fallait passer là 3 mois na ba tradition na bango. Donc je crois que d'ici là tu retrouver solution et puis mukonzi na biso akoya kopema tranquillement na mboka ya koko na ye. Merci beaucoup, honorable. Alors, Lelo, ce qui total, indenge makambango ezokende, tout le monde déjà hôtel de ville et puis 500 mètres carrés
cimetière ya Gombe. Alors ce tomeki au sala moi ba analyse tout monde qui cimetière ya Gombe déjà moi ba nebelé ba kunda isusu batute. Alors je ne sais pas population est autour de 500 mètres ou 500 mètres carrés wana et où tu as est-ce que ça ba kunda likolo ya bateau et sur bakunda to ndenge ni honorable na komi kunate na moni kunate donc moyen na loba ezate na zoyo wakaka 500 mètres carrés ba pesi mais na ndimité na famille Etienne Tshisekedi dio bakina kotala bandi makebaki nokunda président likolo ya babibembe mususu na ndimité yango na foko luka kotala yango nanu na moni yango te na koko loba te parce que hôtel de ville emetisi biso na makama lukuta mingi balobaki ndeko na ngai camarade na ngai moninga na ngai yaya na ngai Sungu Wemba dio papa Wemba balobaki ke bakopesa ye 1 hectare moko pempeni wana bapesa ye ti lelo aza na nécropole kuna donc moni dans une année le mois prochain akokisi une année et ningani donc na balukuta na bango ndio moni en fait il faut aller voir na koko lobalikambo na moni te bandeko na ngai. Merci beaucoup honorable. Alors proposition wana parce que bana mboka déjà toki nungu ezalaki na mpanzi ya ba combattant ya IDPS balobi kino mutu lokwa papa Etienne Tshisekedi bakoki ko tia nzoto na ye na cimetière ya Gombete alors azo mérité ndenge uti ko lobaki en face ya palais du peuple ou bien batia ye na limité. Selon vous honorable proposition ne ko zalani na mutu lokola papa Etienne Tshisekedi ngai na monaki vice premier ministre ya intérieur ou azali chargé na makambo wana na tuni na lobi pona nini président Etienne Tshisekedi te boko lukela ye espace moko na limité wana ba bisike zebele ba luka ba kunda ye wana de façon comme appel musée ba tuba leka na kawana abina ngosto ko sala cimetière na ville te Laurent Désiré Kabila ba kunda ye wapi ba kunda Laurent Désiré Kabila na Gombe te mausolée neza wana te ya bongo papa bongo oya Tshisekedi neza ngambo. Donc yango na solo bela yo nyoso tu wana il faut ezala likambo ya solo batu bavandi ba lobby yango mais toza na pouvoir moko na gouvernement moko lokuté leki mingi pona kondima bango ekomaka mobulu ndeko na ngai. Moi je veux bien ndenge ba lobby yo batiena na Gombe en attendant ba luka esika abongo soko esika monanité to sala boni. Ok, voilà, vous comprendre. Ndengeni honorable azo maniola na micro ya Gradi Mouya. Alors honorable lelo na côté na bino na rassemblement papa Etienne Tshisekedi nde population et bandai koti la motema parce que baeba ki esika papa Etienne Tshisekedi azali eloko malamu ekobima. Alors lelo papa Etienne Tshisekedi azate rassemblement etikali wana peuple congolais zo mituna. Nani o bino bozo préparer pour botia lokola en tête ya rassemblement. Il faut koyeba Moussala, président, Etienne Tshisekedi asala na mboko ya biso Congo, bato bazé belé, au balandi yango. Jean-Claude Wemba, banda tata politique nanga maréchal Mobutu akufa na 1997. Jacques Matanda Mamboyo kudia kubanza. O lelo azali président ya bana ya le 14 le 4 janvier, ouais, bah, journée bah, martyr wana, on a États-Unis, en Amérique. Yé muta koti singa nanda kwa président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pourtant au Kabila aye, toyeba ki Kabila te. Et pas na biso ba Congo ezalaka, soki papa akufi. Camarade na ye moko, oya koko sepela na mama, yé muta ko ya, pona boko la bino. Puis ya ye bibino, na ba kombo na bino. Na ba classe bosalaka na ki mobulu na bino puisque yana papa babana ko solo yango no moni Jean-Claude Wemba aponaki akende pa ya camarade ya papa na ye Etienne Tshisekedi ata babana ki koyoka na susu na tata na ete to kobenga ye nemi na balabala to kobenga nani papa alors yango wana moni bana na kota wana o Jacques Matanda kotisanga ti lelo na ningana te bino boyoko Jean-Claude Wemba kende boy akende na 1+4 o Jean-Claude Wemba kende boy na tikala ka bisika na zalaka ti lelo yo yango wana pona makambo wana ezali ke batu bazali ebele oyo balandi idéologie ndingisa ya papa Etienne Tshisekedi tokokende na yango atikeli biso eloko monene rassemblement eloko wana ekoko panzana te
rassemblement faut tokende nango ti na objectif mibale oyo président Etienne Tshisekedi andimaki tokende na élection novembre décembre de façon que président Yassika aya bakonzi pe Yassika baya à travers koponama ya mibale tokata corruption kaniaka boyebi ke mutu moko banoma ye na Kabila comme na Luzolo Bambi conseiller spécial ya Kabila aloba tanga kenaki kofunda bato pa procureur général de la République ba gouverneur ba ministre ba DG alobi que 17 milliards de dollars et bimaka na Congo chaque année et monanaka na recette publique te donc na fisc te na impoté il faut ko kata yango ezonga de façon sociale ya peuple congolais et banda ko mata et non bambongo wana et kendaka lokola bo yoka ke bota okanga 50 millions na Brazzaville ti lelo na porta plainte ti lelo nanu ba instruire yango te yango wana toza koloba eloko mibale yango wana oyo etangami ndenge président Etienne Tshisekedi akei lobi elekanaki na rassemblement élection ya président ya rassemblement bapesi yango na ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo ye sikoyo mutu azwi yango mpona akumba biso basalaki susu oyo etangami président ya conseil national ya comité de suivi babimisi ndeko Pierre Lumbi bazalaki il fallait tozala 14 bazalaki 10 pour président Olenganko Joseph azalaki te président Ingele Ifoto azalaki te président Gilbert Kiakwama azalaki te Jean-Claude Vwemba azalaki te mais bato bazalaki wana bakomona bango yebani oyo pe bakendaki mpona koboma nzoto bakoma kati ya président comité de suivi bato ebele bazalaki wana na bamisusu après élection bazalaki bakandidat bazwi te babimi bakomi koloba o eloko wana elekani malamu te boye te mais yo oyebi bien ke eloko wana elekanaki malamu te mpona nini ozalaki wana yango wana naza kosenga na bango na bato nyonso ya rassemblement ezala bato oyo bazwi te na bamapunami na bango lobi na limete kokima rassemblement te au contraire fo boya tosangana to continuer tokosengana ndeko président ya rassemblement ya lelo Félix Tshisekedi Tshilombo abengisa plénière ya rassemblement pona makambo nyonso tokozala nango ezala o frustration o ngana tombokaki o ngana sepelaki te tosangana de façon que le linge sale basokola ngo na famille. Merci honorable. Alors le loso totali na temps au totikali nango honorable déjà 2 mois longo to continue na 3e mois. Est-ce que c'est possible l'élection et se réaliser na mois de décembre na temps au totikali nango? Lobaka Kabila mutakoloba na bino que élection ko sala maté ou kamati mende ou kamati mova bango bato bakolobela bino. Enrôlement est aussi là le 31 juillet. Programme il y a aussi l'enrôlement et ali programme bana année dernière. Du 1er août à le 25, le 27 décembre. Élection quoi ça la té? Communauté internationale balobi soki bo punisi gouvernement moko responsable. Na rassemblement tokope sa pe mbongo pour élection ekende. Biso tozo bangate. Toyebi ke tozo kene musika élection ko salama. Puisque le peuple muta abstengi biso ba rassemblement. Alors bien biso na mois de janvier na mois de décembre. Na mois de décembre ceux qui te kokité tout ce gouvernement en ezako ya il faut démissionner. Biso toza na biso sûr que eko salama de façon que maponami ebima. Alors toza toujours dans l'actualité ozo circuler na République démocratique du Congo. Oyo population ou bien ba combattant ya IDPS balobi kino avant encore ya papa Etienne Tshisekedi ekita na mabele na mboka waye esengeli accord ya le 31 décembre et salema. Alors lelo to moni ba pesi biso déjà date que le 11 encore ya papa Etienne Tshisekedi il faut ya na mboka Congo au moment où na nos premier ministre abimité lelo
président ya rassemblement apesi kombo ya président ya comité de suivi na atindi mukanda testament oyo président Etienne Tshisekedi asalaki na kombo ya premier ministre ekokota na kanti lelo basango bazwi yango lelo lobi basango bakomemela Kabila nommé avant les 11 soki ya solo pe bembeko ya avant les 11 premier ministre akobima te parce que tu qui déjà mbilinga commis entre famille biologique na famille politique ya papa Etienne Tshisekedi. Président ya rassemblement Félix Tshisekedi Chilombo alobaki que le président Etienne Tshisekedi ne s'appartenait pas. Combattant moko ya UDPS alobaki habitant bandeko na biso bako kufa to sala jamais programme matanga ezota na UDPS ke mukolo boye tokoya tokokunda batu na biso na MPCR na makambo ya le 19 septembre tokofelaki mutu moko ti Joli Pangi na Njili obo mona ki bibema la télévision MPCR muteli decidaki mukolo tokokunda ye abongo lelo yo mukonzi ya ba combattant Tshisekedi wa Mulumba akufi bino famille boye ko tokokunda mukolo boye. C'est le peuple congolais qui décidera. Ce qui peuple lobby le 11, le 11. Le 15, le 15. Merci beaucoup, honorable. Alors, Tozongi, na parti au Yozo Kambalelo MPCR, et Tongi Opesabiso, un peu parti n'ingezu Tambola, Banda, année Bandi 2017, Kino Lelo, projet, Ezani, plan d'action, il y a parti, Ezani pour l'année 2017. MPCR est terminé à Paris le 27 novembre 1997. Wana tozana exil to Kimi Laurent Désiré Kabila. Na 2004, tu décidé que MPCR fait comme parti à Mboka. Tu bénéficier, tu profiter na l'accord ya San City, tu es Kozonga, tu immatriculé depuis 2005, MPCR est allé à na Congo. MPCR est dans institution, MPCR est dans député, MPCR est dans leader un peu partout dans la province nyonso yeban. Mbala oyo nde sikoyo tokoluka to bomanzoto to zwa na ba ville Kinshasa partout na Congo ba députés nationaux na ba députés provinciaux. Plan d'action na biso za moko pour le moment. To kene na ba élection, to mi bima de façon que to kamba ba bisika mususu soki gouverneur soki bourgmestre soki maire soki nani na yebite yangwana pour na biso ngonga ekoki eloko plan d'action za mikolo eza élection biso MPCR depuis na mois de novembre quand l'élection était soukaki na 2011 to continuer kozala na peuple futa kaka tike koma kaka na Kasangulu kobana mingadi kende na Sonabata, kende na Lukunga Mputi na Nzela Njili Brasserie, kende partout. Tuna Vwemba, bakolbano papa Vwemba zalaka na yao. Tambola ba Kongo nyonso. Tambola Bandundu, Tambola Kinshasa, Katanga, Kasai. Bisika musunga na kendaka te. Bisika musu secrétaire général, maître Petit mutakendaka. Bisika musu Gabe Mukazo kende tina ba Mweka, azo kende na ba Goma, na ba Butembo, na kombo ya MPCR. Nous surtout on eza misala oyo batu misusu tozala na bango batika biso. Un lokola papa Christian Tati Nimi vieux tacle. Ya salaki mingi bona MPCR. Nzamba bengaki. Okamati Dieudonné Samuel Mpoyi Nzolantima ya Yambuta Mashakado. Amoni pasi na biso mingi nzamba bengi bango. Ebele bakei ba Brigitte Vwemba bato ebele tovandi bango na MPCR awa bakei yango wana toza koloba ke tokende na élection après tokotala makambo nyonso. Alors lelo so etongi toloba souci ya MPCR na population na peuple congolais la nini ezali moko avoir les responsables qui méritent kozala na bakonzi ya miyibi te ya lokoso ya mbongo te ndenge toza na bango. Il y a un MPCR qui jamais qu'on se compromettre ni la moussala ya l'État
ni na musala oyo population apesi ye mandat ya député ya sénateur ya nani. Souci na biso peuple congolais akende musala po musala ezaka souté. Peuple congolais ake musala azongi na mbongo na ndako. Mama ata bimaki aye na sachet, papa fo ya na mbongo po musala yango muteko klatisa bana na classe et kotisa bana na université et kotisa bana wapi. Lelo na Congo na biso ekoma mwana mwasa za na 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans alataka afutaka classe ye moko oyebi même pas bisika mwana zwaka kla mbongo. O mwana obana na ba 15 ans, 16 ans baza kozwa bazemi baza kobota. Soki bana baboti na bazemi, mais il faut politique oyo ya ko récupérer bana bakota na ba école élémentaire, basala musala, infirmière, coupe couture, oyo nyonso to ekosambela, ekosengela pona bana ba ya kosalisa Congo lobi. Surtout bana oyo ya basi, Congo eza ya bino. Na profiter na le fête ya le 7 mars, ba maman, bosambela mboka biso Congo kende liboso. Merci honorable Tokomi Konanje na suka émission na biso. Alors honorable peuple congolais nyonso ezotalo na ngonga o soki eza na message moko espoir ko kopesa peuple congolais ani. Message espoir eza moko. Respect à l'accord il y a le 31 décembre 2016. Autres ben accord il y a Saint-Sylvestre. Mutu nyonso a respecté yango na souci il y a testament oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikeli biso. Le 19 décembre 2016, soki papa wana zalakati, mbele na ebite lelo ndenge ni tozali. Yango noza komona na mukolo ya lelo, toza na respect mingi par rapport à tata wana, mutu apekisaki biso, ba Barack Obama, banani, o ba pape, o banani ba bengaki. Babina etika biso tozo croire na basango, bokeneti na basango. Président Tshisekedi a bengaki biso, alors to continuer na basango ti na suka. Seul espoir toza na ngopona lobi yango wana. Mutu nyonso aza na matoya koyoka. Ayoka. Merci vous comprendre que tozaki bongo na mwana mboka Jean-Claude Vwemba yende to betina ye li solo na mokola lelo. Merci beaucoup vous comprendre que to beti li solo na mwana mboka Jean-Claude Vwemba binu moko bomoni o nini to solo li na mwana mboka la mokola lelo. Vous comprendre souci à rassemblement, vous comprendre to komi wapi na rassemblement eloba elezer tambwe. To komi wapi na niveau ya rassemblement corps ya papa Etienne Tshisekedi boki souci ya rassemblement za nini kunda mawapi entre famille na famille biologique na famille politique to éviter mbilinga ezali me boyoki ba propos teni ya mwana mboka Jean-Claude Vwemba na pesi bino nyonso mbote bo sepela na gradimu ya botala la gradimu ya Donald Kachuva mon ami personnel na pesi mbote grand prêtre César Ngadi mon boss na pesi mbote belé mame milinze manalo entre motema tous pepele ya mbetolo na pesi bino ba mbote ya trop Dani Bokombe Tsunami Sarah la merveille na bosani yote Donald Kachuva mon ami personnel na zongeli osu Glody Kuma c'est Nzambe ya Norvège Kaba Kabangu Peter de Chanel na kati États-Unis venanga Koja Kabu na kati États-Unis vraiment na bossa na rabino te à chaque fois na sepela ko kwa rabino pour ça la bien na pesi mbote na grâce et beauté de Paris vraiment yope na pesi bambote belé bon continuer toujours ko benga gradimu ya na numéro ezawana sur Facebook obeti gradimu ya ibenge oko trouver ngai WhatsApp nyonso na numéro wana to solo la na bino to bandenge ni ya ko kabula masolo o etali mboka na biso Congo ngana bino to kuta na numéro ezoya merci à toi Rensimu ya na tima caméra bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord
Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Tout le monde est